Batata, bamama, bandeko, topesi bino mbote, bipa ibiso bozu di bako. Ya kolana biso, na ebi ke tosali mikole bele, tokuta na lisusu te, boyebi, le pays était en ébullition avec organisation ya maponomi na kati ya mboka na biso. Yango tozabo mona na te, mais lelo nzama sali ke to mona na bino, po to yambela bino mai politique moko, oyo ayebani na kati ya République démocratique du Congo. Le 20 décembre dernier, tous les pays, tous les peuples congolais, Kene Kopona est président de la République et député national naye, provincial naye, na conseiller communal naye. Boyebi, ndenge makambo elekaki. Est-ce que ba élection na mboka na biso elekaki na ndenge ya malamu? Est-ce que la CENI a tenu ma promesse naye? Est-ce que CENI a kolba ke lelo tout à toloke a organisé ma ponomi malamu na kati ya République démocratique du Congo? Tala ba question na ba question mususu toko tuna mobenga minabiso o auti na fin fond ya République démocratique du Congo auti na province ya Mongala mingi na Bongandanga boyebi malamu déjà tant na lobi Bongandanga bo comprendre. Batata ba maman bande kotoza na plaisir ya yamba pona bino le professeur Noël Botakile. Si siko futo benga sana no candidat. Pona no ba proclamer te tozo zela Tokyo le 31 misuso le 3 janvier. Bon tozo zela. Noël Botakile candidat député national na Bongandanga na etuka ya Mongala mbote. Mbote ndekozo. Bonne année ngana anticiper. Bonne année na yo, bonne année na ba téléspectateurs na bino, ba auditeurs na bino. Nzambe asunga biso totambola na Congo elongo. Voilà, Nzambe asunga biso 4e cycle électoral 2006, 2011, 2018, lelo 2023. Botala prof Noël Botakile nzote kitima moke parce que babi kuna na bongandanga ezalaki opesi mbo aboyi. Non ozalanga moko te Flavien na mona okala bonne. Bonne année na yo. Bonne année. Bonne année pour l'invité na biso. Voilà, Kadhafi, bonne yo. Bonne année Ndeko Zulu, bonne année na prof Noël Botakile. Oyo a pesi biso occasion de clôturer année na émission kitoko. Voilà. Ndeko Zulu puis ba technicien. Voilà, bonne année na batubaso. Prof Noël Botakile. Oite bongandanga comme d'habitude, ngane na bananu 4e cycle électoral yango Sénat auto-organisé na bongandanga. Ngana bani nanu na élection législative. Na bongandanga eleki ndenge ni pona mono ye na tala ba PVA wa biso kuti na Kinshasa pona oza PVA passe mais yo Congolais ayo nyonso oye na mona Kinshasa. Mapono meleki ne ndikuna. Ndeko Zulu, question oyo eza capital. Et chance na biso na ba auditeur lelo eza que réponse eko uta epa na un technicien. Un technicien à droit électoral. Un technicien à contentieux électoral. Et un politique actif. Donc, avant, on appelle ça sur le plan technique et tactique, point de vue nangai na qualité à élection. Tikanano Ndeko Zulu n'a mis libéré na un devoir sacré. Un devoir sacré, oyebi, oezali 3e expérience nanga na aucune élection. Première élection, nazaki na 2011. Na Tchango. Na betabale awa na Tchango, yoyebi. Na Palou. J'ai siégé. 2e élection, na Kei na Bongandanga, chez moi. Na Viepi Sumabilu na Kokonyangi. To betibale, to bende loko. On a zongi 3e fois. Avec un peu plus d'expérience. Mais, Nzambe alingi mingi. Nzambe alingi mingi Ndeko Zulu. Ba téléspectateurs pour avant na kende 3 mois to ba 4 mois avant ba élection na kokutana na ngambe mwasi moko ya niveau 0 Mama Fifi Masuka sai. Non, il faut rappeler à les téléspectateurs na kato muke ozana kati ya regroupement politique alliance des nationalistes. Tikana nona loba makambo na ngai. Mama Fifi Masuka sai. Gilles. Kutani na mama wana to bongisi plateforme nabiso mais mama wana bombardenga matériel électoral na mona na onte na noté Gilles matériel électoral matériel à campagne électorale ngana kasi machine à matériel à campagne électorale Gilles longola no makanisi wana
Donc, conteneur à Maputa. Bilongi à président, candidat na biso à Union Sacrée. Ba wax hollandais. Na kota nango na terrain. Hein? Vous avez dit que ça. Mwana na mwana coin. A bombarder ngai ndeko Zulu ba moto. Tout ça là qui ba moto pour na ba regroupement mais yo lokolo za cordo. Il faut qu'il y ait 70 motos. Tu t'imagines ndeko Zulu. Ba pevo yo zo mona wa ils a grâce. Donc avant là on a répondre na ba question yo Maman Fifi Masuka Saïne ici kozali. Nzamba batela. Oza Mama Boboto, Mama Bolingo. Et puis ngai Noël Botakile na kobosa na ka geste na jamais. Même si na terrain kuna Gilles, oyebi ke na koma na biloko wana na terrain ba master ba Monique bazali sunargi. Mote ano Botakile aibi ba panye ya président. Président de la République atindeli bino ba panye bokende kopier yango. Fungoli misu loko biloko na eza biloko na ngana biba panyo nyoso eza na somi na ona mbongo ngali mutame ko bien implementé mais loko ba politicien Congo mitema mabe kaka na kati ya regroupement na biso bato bakumbi audio wana oyoka yoka or mwana zo swana na terrain aza face na un danger non Maman Fifi Masuka Nzambe abatela. Tu peux compter avec Noël Botakile pour le reste de notre carrière politique. C'est pour ça que le résultat Nangaï s'est passé au double. Le minimum, on a un. Parce que en 2018, nous avons élu 14 000 voix. Mais awa, ce qu'on fait, moko 30 000 voix. Bon, ce soir, ceux qui ont des questions, donc grâce à cette dame-là. Merci beaucoup, Maman Fifi. Mon mandat de député de 5 ans ici, c'est toi, la fondation. Alors, élection de Kindengeni. De Kozulu, Makamna Olobalelo et Kam Sabato. Pomboko yo, na évité Makambo ya ba téléphone, Android, ba réseaux sociaux. Motonyoso akoma spécialiste na makamunyoso. Nazo banda brutalement na kopesa coup de chapeau na Kadima. Na équipe na. Gilles, même ngai ta nazo kende élection, je ne croyais pas que ça allait. Pona nini? Ba province loko la biso mongala. Territoire loko ya ngai bongananga ata nzela moko ezate mitukele kakate batu batambola makolo et bon 145 territoires papa toko makona et pas ngai esimbité et puis nde temps mot konza beti tour na e awa na campagne électorale ayoki ne population atombokeli ye na ndenga azotambola na batoyo babenda biloko awa ekomate. Et pas nangai nzela ezati. Même nzela ngai moko Botakile na bongisaka yango na 2017. Gilles, il faut longola bilamba, moi kilote ya muke, chobu. Baja aseni. Franchement, bato amabe bazali bazanga ate. Eza na kati ya seni eza libanda. Bazanga ate. Mais sacrifice bato wana basali komema babiloko wana na mutu. O alingi a aidé, d'accord, na mutu ti donc Bongandanga ezali territoire moko plus ou moins à 240 km². Donc ce qui ba longo y antenne ya seni pour ba koma na faire fond, il faut ba obeta 240 km à pied. En tout cas, président Kadima, yona batunayo longonia. Vous avez réussi les paris. Parce que, du point de vue d'un constitutionnaliste, le 20 décembre, il ne fallait pas aller. Tolinga kito kota na intrigue, négociation, j'ai vécu ça.
il y a contestation à légitimité. C'est derrière nous. Nous avons sauvé le pays dans le sens de la stabilité. Et loko ya mabe o esalemi élection ezakaka absence ya banzela na ba infrastructure aéroportuaire pour que le 20 décembre Mototou a voté à 6 h du matin ou à 7 h du matin de Bachaki. Parce que le 20 décembre, dans certains territoires, ils ont qui répété le 21, le 22, le 25, le 26, et on doit se justifier, force majeure, parce que Moto a outi na antenne ya Bongananga pour comme na Baenga, il doit faire 4 jours de marche. Ce que tindi avant le 20, na ba machine ba toaye ça OK na ngwapi. Il faut jour au batunyo so ba bi ke yangonde jour élection na veille mais à comme 5 jours après. Et voter le 20 décembre, et ça les manadates Moussous mais a répété le 20. Donc monsieur le président Kadima, de tout cœur, je te félicite. Je félicite ton équipe. Mais nous avons tous vu, biso batoto outi na terrain, il faut élu, proclamer élu, tous à intransigeant, na ba détourneur ya ba fond, ya ba ouvrage public. Voilà. Parce que bato oyo bazwa ba mbongo ya kotonga banzela, kotonga ba aéroport, bango moto baza cause. Il y a des retards, il y a des machines commis, il y a des retards, etc., etc. Et que peut y avoir des suspicions, les réseaux sociaux, comment tout le monde peut dire tout. Voilà. Alors, Flavien, moi, je suis Noël Botakile, c'est un passe. C'est un passe pour la génération de Kalobi. Noël Botakile a continué la session de la législature, il est qui a zone Kozunga. Et l'eau connue nous a été de beaucoup de parlement. Oyo les magati. Pour les fusons à l'issue. Et là, on y a beau sana kata mozaka député. On le la population. Loani nous met la bango. Au bagonyo komaka. Nzele zate. Sanction nous sana kata député. Pour interpeller le ministre et des pères. Tant que zala député. Pour les locongolais la quoi moi na okota na mtona. Non. Ouais. Nous appelons logo. Na ozela. Ozotambola na ba PV, ne kozola bien ba PV qui passe. Quand c'est ni à union sacrée. Pour toute la population. Autre monde va déconner ma machine. Ma image des allées. Je ne peux expliquer une chose la machine, toute la machine. Quand c'est ni wana tout le monde. Bah oyo bazali, bah ministre, bah sénateur, bah député le rôle abino, na ba machine. Yo kangia oli boki ya ba machine oyo bimisa ki ya ba voix ya PV au même milieu sur la kisasa. Donc quand vous avez constaté, to ko ba répondre na motona na biso na wana ya motokota. Ndeko Flavien. Oyebi bitumba misusu botikelaka bato bayebi ba technique ya kobunda kasi bino bato nyosa technique tikanano tika bimana na réseaux sociaux ndeko Flavien bimana na réseaux sociaux ngai na ebisi bino ke nazali spécialiste ya droit électoral spécialiste ya contentieux électoral en théorie na pratique avocat juge vous le savez. Ce qui a qui vote, ce qui n'a pas dépensé des millions, ils n'ont pas de papier. Mais ce qui vote, Flavien, n'a évité le ni n'a attiré attention. Peut-être ça ba vidéo, tinda na ba réseaux sociaux. Peut-être. Ngai ce qui n'a moni mutu ya nyamu nyamu na bendani na ke koluka OPJ a sermonté. Asala nga constat naza na ngolo kwa naza na babiloko na ngao. Donc bitumba oyo ya élection mokolo yo kozala candidat lisusu luka cabinet moko ya avocat ya bato droit électoral ba formé yo que otia likolo wapi okoluka nini et puis obanda komi préparer quand moto nyonso oyo a surtout qui élection 2 ans avant le 20 décembre a échoué. 2 ans avant le 20 décembre a échoué. Pourquoi? Parce que comme on a battu. Comme on a battu. Flavien, biso to ebi comme on a po to za na ba courant, ba TV to landaka na ba émission na.
Mais biso tolandako na émission toza to 10% na Congo. Ba te belé ba ebioté. Donc si on tient que ba émission na o e gangisaka mo coloquer une élection ce qu'on peut si moto polo oleki beta tour zonga lisusu o polo ana aye soutien comme moto. Il faut komboye bana. Il faut banonyme ba ebayo. Banonyme nde ba votaka. Anonyme azana naza mutu oyo osala pont na beta ibinote na mama Fifi Masuka na beta 63 ponts. Na bongananga 63 ponts en 2 ans. Papa tika Flavien. Zua master na wana kendeke yakata bozonga. Amona ba ba pont ya ba 120 mètres. Depuis Flamand kende Salimati. 145 territoires pour profiter ainsi. Ce que tango moto ka azo leka na port wana azo sambela yo abinzambe. Moto aboye. Nzambe. Do ba anonyme bango wana. Omoni ete mais azo sambela ke oyo nyoso tu yo za na posa na nzambe akabela. Kombo eke. Yo moto ye 2 ans ou une année avant les élections. Au peut ça coûte bango de kanda. Donc élection eleki na Congo pona loba ke eleki bien na loba ke eleki na Congo. C'est-à-dire place yo banzela ezate ba vieux ezate ba infrastructure ezate mais bino na machine tozi ba vote siko ngai na déployer 70 motos. Chaque moto est positionné dans le centre de vote. On a déployé 30 000 pannes. Merci Fachi. 30 000 pannes. Merci Fachi. Merci maman Fifi Masuka. Soutien na candidat na biso union sacrée. Biso to yeli président Fachi soutien de ya blague. Pourquoi les battre? Mais prof, vous allez alors maintenant, c'est là. C'est là prof. Il faut répondre à la question. Il faut répondre à la question. Nazo répondre. Na komi wana Gilles. Répondre à la question Flavien avant de mettre Kadhafi Malouane. Na komi place wana. Élu en 2011. Voilà. Na komi place en wana. 2018. Eloko nini nazo luka. Quelle est ta Eloko nini nazo luka. Na 2011 na 2018. Gilles. Oui. Conscience à Parlez-moi nos hommes. Il faut ba spécialiste baza na parlement wana. Parlement wana ezali place tozalaka ko dessiner nerf principal ya vie ya Congo. Soki ba zalelo ba koti kuna. Zela papa. Zela Flavien. Emsu yo kokoka note. Beta na yo makamuno beta kana ba nani na ba direct nengo zo betawa. Mais parlement tikila bato misusu. Parce que na parlement il faut bosser la loi. Pour que ma loi, il faut zalotanga droit constitutionnel. Alors, ngai personnellement, tu veux que je parle de moi. Dès que na koti na parlement en 2011, dès 2013, na koti loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif. Conseil d'État, Cour d'appel, etc. Maintenant, quoi, Abi prof, eza matière na yo si c'est la bisolo. Babana ngo depuis 2006. Na mi concentré, na koti na bureau na ngai, mon épouse connaît comment je travaillais. Na sali ba plan na 2016, na faire voter loi wana. Et puis na faire installer conseil d'État. Yango monaka que na 2018, na ndimaki ko kende ko sala renfort na professeur Vundwa Wetango basali premier président du conseil d'État. Pour que na faire installer la juridiction de l'ordre administratif ti na ba tribunaux administratifs. Mais moté mamabe à ba congolais. Congolais alingi te que ceux qui osali mabe ba condamné. Ba tonyo surtout to zongisa bango na nzela. Babani na ba réseaux sociaux. Kokosa makambo pas président de la République. Non, papa. Vivre ngai des frères. Obi
ndenge na te yoka pa Flavien tika oloba ba makamba réseaux sociaux je mets quiconque en défi oyo apesa ngai botaki le mbongo à corruption je mets quiconque en défi. Je vous dis je mets quiconque en défi. Moi je ne prends pas la corruption jamais mais je suis sévère lorsqu'il faut punir le mal. Et notre pays ici n'aime pas ça. Voilà, merci prof. Kadhafi. Tika, Nasali ka loi wanate. Nasali loi organique sur les services publics du pouvoir central des provinces et des ETD. Il y a un motezo transféré par fonction publique. Et l'ongwana monisme au ezalelo et continuer tilelo. Chaque province a un fonctionnaire. Na secrétaire provincial au sommet comme agent au sommet il y a fonction publique provinciale. De sorte que les techniciens en appui à l'institution provinciale. J'ai fait cette loi. Et plusieurs autres. Donc, naïe bisakango ba étudiant na biso. Soki totiki parlement na ba profane, mboke kufi. Merci. Tosugana mwana prof. Kadhafi. Merci, merci Ndeko Zulu. Prof Tomoni Ozana et c'est mon makasi pour y avoir PV et puis on m'a énuméré déjà selon compilation la binomoko commune à 30 000 voix. Donc au PC merci na maman Fifi Masuka parce que a aidé yo makasi na achat ya conscience ya population. Ah bon? Afin que ba pesa yo 30 000 voix au Yozana. Mais maman Fifi Masuka na laba a paiement pour na faire élire champion na bino candidat président numéro 1 Félix Tshisekedi. Est-ce que na ba effort oya saleli yo na bongandanga na mongala ngumanini oye na ngo pona Félix Tshisekedi. Puis tango koloba na ndeko Flavien bino bo continuer koloba biso tozala koto parce que guwala boyoki bokanisika bino ga bozala lolemo na boyoka ngo to batu mosu ba boyoka mote to ndeko zulete ndeko deux questions na pesa yo na pesa vérité au moni parlement na soko komi député mbongo na yo nyonso kozwa dans 5 ans ezaka $480,000 tika te ezaka te wana réseaux sociaux réseaux sociaux tika ngai nazwi mbongo wana pendant 10 ans tika na yebisa vérité tika na yebisa vérité soki mbongo ya baemolimo ok député akosomba même pandako député akosomba ketchi député na mbongo ya baemolimo akosala eloko te ngai naza technicien. Naza technicien, je suis d'abord spécialiste en droit constitutionnel, droit administratif, je suis consultant. Ce que vous na komelio demi papier boy. So futanga muke $30,000. Ya kutu na CP la naza libanda ya ba makambo ya ba juge ya ba nani na ibsaka bino ke juge elektilanga temps. Vous vous rappelez? Ba masa na ngai tant tozaki na professeur ba comprenante de quoi je parlais. Je suis mieux rémunéré en tant que consultant. Nazana ba abonnement na de gauche à droite. Oyo et ça là que nako vivre en paix. Mais je ne peux pas me refuser de donner le meilleur de moi-même na mboka na ngai si je suis sollicité. Donc qui député oyo bino ba Flavien ba Gilles Bokende ki papa. Oh. Ozonga deux fois te okokate eloko izakuna te tuna Eliezer. Tuna Eliezer a vu combien? Asenga pardon. Tuna ya vu combien? Parce que mbongo wana 480,000 wana oli yango chaque jour na électorat na. Chaque jour tu as des malades. Ya kotinda na hôpital. Il faut kunda batu. Il faut motonyo sazo ibiso ki ya votaka. C'est compliqué la vie des députés. Alors, maman Fifi aza stratège. Maman wana Zela yoka papa. Campagne électorale comme on a. C'est charmer l'électorat. Yo benga ngo achat de conscience. So dans le côté, bana no kimia. So dans le côté, OK na bargimo na o ya le côté. Mais so dans le loco, OK ko charmer l'électorat na.
biso to memi ba panye bino ba professeur Bonika ba terme lobaka ngai na lobi na nzela mo te wana nzela motema mabe bonyoso ba kososola ke exam siko to boma to somba bo moto ya bato to boma campagne électorale pour toi maputa pour 5 ans tuna Flavia azai candidat campagne électorale na saini ça n'est le côté akende komilela campagne basomeli nga nyoso na ba fiche na nyoso population ngate kasite au moins kende kuna bo babotakile basai lote bon siko yo basombeli yo to le baki yo escroquer population bolingo population donc mama wana azana province oyo candidat président de la République mosusu aza pe n'importe qui. Et puis vote na Congo eza tribal. Apandi sikoyo soutien na ye na Congo mobimba. A24, A25, AN toza Congo mobimba. Nous sommes 1055 candidats. À travers la République. Toute la République, députés nationaux. 2030 candidats députés provinciaux Congo mobimba moto na moto akei na bibundeli yango zo monta na Fati aza elengi partout donc difficulté à vote tribal o akoza nango na lwalaba eza relativisé na Équateur na Bandundu na ozomona na Félix Tshisekedi na Congo afishi masuka esika ba voter ngai 30 000 voix na ngai Félix Tshisekedi ba voix na yango 50 000 voix donc okoko fungola ngwa ndeko Zulu fungola ta moko ta muso da ngoko et puis la machine nini c'est là papa machine ya seni machine wapi malin Flavien ayo na ndako to machine ba préfet ngwa ya mo Flavien o no tout ya mo c'est ça total to fait fait moko Attends 10, vérifiez ta 10. Au moins la tendance. Maman Nangaye Félix Tshisekedi 460 voix. Ou Alandi 2 voix. Tanga centre, ça likolo. Centre province Bongala territoire ville Bongana Bosso Simba. Oui. Moi quartier Boonga. Voilà. Et puis Yakata Rive. Félix Tshisekedi Abeti combien 60 voix. Ou Alandi Moïse Katumbi 2 voix. Fiche à résultat. Fiche à résultat au Kozwango na ba centre de vote c'est vraiment justifié. 30 000 pas. Papa. Na 70 motos. O ana babenga kango ba arme non conventionnelle. Hein? Viens nanga Martin, viens Martin aza mutu nanga. 40 voix. Et pas nanga. Na centre moko, na bureau moko. Do ba voix na nyoso parce que ya za ba 0 ba 1. Je t'ai dit, na ko sauter. Bon, tu évolué, amis téléspectateurs, tozo ya ma prof Noël. Oh alandi président, masa na biso ya Grand Katanga 100 voix. Dikabuté tu évolué. Maman Fifi Masuka vanda na yo calme maman. Merci. Ozalaki bouleur. Au pandi ba stratégie na yo pona Fati Congo mobimba. Alors, merci toi. Et puis on avance très bien. Prof Noël Botakile, ba élection eleki na Kinshasa na banjo zaki na Bongandanga. Otali o yanga te. O eza minimum. Ce qui se ni azu ba moi ba 1 2 o na zu ba passer par là. Vraiment aux alaki plein à 2 grands papa Bazalia wa 50 000 voix Bazalia wa alors il faut dans 70 motos pour qu'il ne vous alors aux alaki na Bongandanga na banjo et puis après ba moto wana na kabeli yango ba directeur de campagne mutuna moto donc kuna fête na fête c'est olingi to bandele susu et to ken na triple. Merci. Alors, aux Agina Bungananga, na tanga makonomi, na banja zoro so ba information à Kinshasa, na ba province Misusu, bourrage ya ba urne, surtout na ba député. Et où tu vois public quoi? Bourrage ya ba urne au Sanate. Question na nango. Est-ce qu'il y aura des députés nommés? Non, papa. Prof Noël Boutaki. Non, Gilles, ce n'est pas possible. Kende bino boza presse non? Bo kende kozwa macaron na centre des élections. Ouais, bonsoir.
kende kuna. Donc kadima bon ngana yebaka vio na te azam tu mususu atiende ba écran géant ba voix nyonso ezokota pona mutu nyonso azomona. Mais on a vu où ba candidat mususu ba faire voter ba témoin va voter, 10 fois, 15 fois, 15 fois, machine à voter. Est-ce que Kadima a un mécanisme pour si vous votez, pour Anino, candidat. Il fallait faire voter. Papa, réseaux sociaux, Bimakuna Gilles. Bimakuna, omoni, n'est pas un na bongananga. Oui. Ba témoin bazalaki kakaboy. Otala na image, mokolonga na voter. Kakaboy. Donc là, il y a un centre. Papa, on tricher comment? Obi ba biloko ya ba tricherie ba nino wana batoka ne ba na réseaux sociaux. Je ne dis pas que je n'exclus pas ça. Parce que bato ya bandoki mité mamabe baza kaka. Mais moto aké na biloko wana azo luka faire annuler l'élection. D'après nous, est-ce qu'il y aura une nouvelle classe politique concernant les députés? Tout et que ça la kaka bino ba Noël botaki na mutu. Bokoso masu na parler de peuple. Papa, yo ko ça ba pon Gilles. Tikatozonga. Ah donc là si les bino ba Gilles. Tikanga na sa ba pon yo beti émission. Moi papier na yo juge coupon. Tiki biso na niveau moko bino kaka de tika bino ba ko seja. Bon, aliyo yaka na parlement ngasko na koma na journaliste. To changer. Kadhafi après tout ça. Prof, aux années c'est au manque si tozo ko partager en gros si tu que toi na fin de l'année. Vous êtes fiers de participer à l'élection Oyo, par irrégularité, et elle est reconnue pratiquement dans la partie prenante, y compris Bino, votre union sacrée. Kadhafi, dans une élection, même dans les États-Unis, au moment où le président sort, il là, baïbi. Moto union soit perdre, albara élection qui vient. Trump, moto aliboso. Bongo ka biso na Congo. Papa, ceux qui yo ba vota que yo kuto za no candidat yo maintenir métier na. Tol bande ko Gilles. Ceux qui ndeko Gilles azwaka. Nde émission kuto za ngate za moko plateau en direct. Azute. Résultat na limité. Azute. Te na éviter. Azana PVT. Ana PVT sko ba robanda ba lusa ka ebo. Un escroc peut avoir un Gilles, il y a un cop pour papa on mégati. Donc, élection, et à la fraude, et à la irrégularité, ce sont des notions relatives. Relatives, c'est selon. Pour tous en Congo, on n'est pas des saints. Nakati ya seni, batouanya mounya mbazali. Parmi biso ba candidat batanya munya mbazali. Mais élection comme on a ngo fungola miso na ba témoin na yo. Mais bon c'est préparé parce que qui omoni moto anya munya mu ko kende na réseaux sociaux té. Balobi ba kovanda sabino kimiate élection faut ezala annuler population à s'appuyer sur l'article 64 oyozo maîtriser très bien donc la professeur il y a droit et donc bon ça na makasi manifestation liboso ezala qui déjà on mercredi hein. Soki bango bazwaki bakolo balinga baloba ke élection eleki mabe motema mabe sportivité ezala eloko balinga basala wana balinga ba distraire opinion mais l'état azali quand tu as échoué dans une élection attitude na yo ya sportivité ezo participer na civisme politique et puis la collaboration avec Baoba Gagné. Malgré la preuve, baza na ngwa ba machine à voter na ba membre union sacrée bandi maraka parce que ba kende ko ça la preuve na bango pour mezate. Tolo ba ke loko la Moïse Katumbi azui na Katanga Mobimba a triché. Bonne mitema mabe. Ba lobi kutuke ata seni asali bongo polo ko crédibiliser élection na opesa ra victoire. Ngai. Etali bango te élection faux ezala nilé. Ngai na président Félix Tshisekedi pa na ngai. A triché. Tshisekedi akende kuna asali ba tourner na e awa akoma bonga nanga te mais azana bato ya mama Fifi Masuka bato ya mama Fifi Masuka tokei na cadre ya bonne année mama na mama pièce ya liputa donc tegana Flavien va toquer na mutuna tozo kene malé en tout cas aux experts tout dimi aux experts population aux experts merci.
Bioka Sukomaka. Bato, Baleli et Pelé. Bazeli, ba machine à mon nez, comme ma machine comme na mon donc, attends, j'espère expliquer bisou. Ba machine comme na bureau de vote na retard. Bato, mosu balobi, ba machine mosu mo fongola qui mo bandi pour voter avant qu'on ait un bureau de vote. Il y a un expert pour expliquer des choses à l'autre solo. Pour les autres, on a bien les réseaux sociaux. Bande comme mosu ba kangi bongo na ba machine, yo bi ke ba ki na ba contentieux. Par rapport à la question, et puis, est-ce que vous avez tout dans la signature de Kabila, article 64? Vous avez dit que Congo na bino na planète na bino. Mais vous avez un accord que vous avez signé. Et puis, c'est quoi qui est 20? Est-ce que vous êtes prêt à affronter la période après élection, après publication? Ndeko Flavien. Attention à la population. Moto yo alingi azwa Mandoki. C'est là, on pose des questions. Réponse à Ngaï. Réponse à Ngaï. Obi silence 64, je ne sais pas de quoi vous parlez. Population, va se prendre en charge. Bande Gomissus Balobi va qu'il y ait une élection. C'est leur droit. Mais ça, l'émission, tout n'a pas. Papa. S'il te plaît, à un spécialiste, on ne pose pas de questions, des rumeurs, des réseaux sociaux. Mais Jean-Marc Kabound, Azoloba, ceux qui à partir de Wapi, prévenir les Yazanang. Il faut appeler ça, bateau et bakoko contester l'élection, plan à tricherie, pour que Bango bâti à dispositif et à empêcher. Tricherie, c'est ça dans les réseaux sociaux. Papa, ngai na landa sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et comment le cœur de l'homme est à ciel ouvert. Solo na solo. Le cœur de l'homme. Chez moi, quand je grandissais à la Mongale, on me disait le cœur de l'homme. Ce qui va fungoli au Kukima. Kofi Olomide, alobi si chacun savait ce que chacun disait de chacun, personne ne parlerait à personne. Si Android est toko misko komona ndenge mi tema na biso toko. Non. Ba déclaration irresponsable. Irresponsable lingolo ba sans preuve. Yo moni motazo tricher. OK na ye na ba au filmer. Tu perds ton temps. Soko kutani na motazo tricher. Eza lokolo moni nyama aza peme na mutambo na yo kende ko réajuster luka OPJ parce que fraude électorale Kadhafi Gilles Flavien c'est pas une infraction mais pas le terrain la population a fungola miso comme ça au lieu que a filmer a recourir mbambo na OPJ yo ozo kende candidat o ebite que ça bon yo population na bino na ba bazolo ya ona iso luka ka cabinet cabinet à la technicien. La fraude électorale, s'il vous plaît, ce n'est pas une infraction pénale. Oh. La fraude électorale, c'est une irrégularité du scrutin. Et qui corrompre le résultat à Moutou. Et qui même annulation partielle ou totale de l'élection à Moutou. Mais yo Moutou monango, il faut récolter ba fait. Ozoa OPJ ati ango sous PV, seni azana PV, yo azana PV, mokoloko zala devant le juge constitutionnel ou le juge de la cour d'appel, PV anezo lié bango. Bako vérifier incidence nango sur les résultats ya moto et bino bo contester. Mais yo kuti moto na machine. Obandi ba réseaux sociaux, nazana ba preuve. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà, merci. Professeur. Parce que chaque candidat, légitimement, est accepté, est compris, n'a qu'à dénoncer le résultat à mon total dans le Congo. Donc, ceux qui ont Flavio Olongi, on a dit non, papa. Ce n'est pas une infraction pénale. C'est éventuellement une irrégularité du scrutin. Si il faut dominer. Non. Na droit électoral, la fraude électorale ne peut remettre en question un résultat que si son incidence sur le vote est majeure. Voilà, prof, toi, dans l'auditoire, Moto a eu 10 millions de voix.
Oye na machine moko ba vota qui est 500 voix. Ata ba longoli 500 voix na 10 millions. S'il vous plaît. Article 64, il y a population. Après publication. Il y a constitution, merci beaucoup. Après publication. Parce que ça, la bande de Kobavandi, va observer, notamment le FCC. Est-ce que vous allez prêt na balabala, il y a qu'au contenir population, Oyo, Azozela, comme Seigneur, la seule organe à publier les résultats, Batouillon, ça va valider la bande, Bakozela, Mokolo Yango, Union sacrée, pauvre expert, population souveraine primaire, la balabala. Alors, la réponse est simple. Je vais répondre en tant que technicien. Voilà. Ce qui, bateau bakoza l'élu na ba élection, il y a 2023. Ba outil na population té. Article 64 fonctionne. Parce que tozala na ba institution, na bateau yo baza na ancrage na population té. Ba leader ce batika libanda. Ce ba sengi population désobéissance civile. To kendete, to tambola. Bao baza na ba institution baza dépassé parce que baza ba illégitime. Et ce sera un test. Ce qui est élection et les cas qui malade ou pas. Mais ce qui ba leader loko abiso. Ya ba moto, na ba pani. Toza kuna. Ce na yebisi na bonga nanga allez. Parce que moto ba tambote. Président de la République azo ya kuna to yambai. Ba moto bimi. Yo moto soki ya nani kendo batama. Yango ta na menasa ki ba bandeko moko ba bandai ko sa biloba loba ko na esi bango etikali mukena yebisa ba oke baya kasu mongalati. Yo kolo mongala. Ozoka, quoi ni na lobi bongo. Eza que un bon leader quand il parle les autres suivent. Ce qui na parlement tokei na bateau ba tricher. Baza na crash dans la population té to salati. Merci. C'est pour ça que le président Kadima Deni nazo sepela na transparence nae élection ezali thermomètre ya popularité dans 5 ans dans un sens. Ceux qui bateau baza voté eza ba leader 64 na aucun prison. Parce que obimabwe 10 personnes. Ose Mobulu Tokangio. Merci prof. Alors, mais ceux qui oza leader obimi boye 1 million de personnes biso tokimi. Merci, professeur. Yo bengani biso. Vous comprenez? Parce que certes, les Togomona Magamondé Kokende, Toki ba candidat mosusu ba romo pesa déjà félicitations à Félix Tshisekedi. On a écart il y a ba voix à Sali par rapport à ba résultats déjà saigné bien pour compiler. Mais acceptons que Félix par exemple Abimi président vu il y a ba résultats aux déjà. Genre, il y a un gouvernement fois ça là cette fois-ci. Il faut travailler dans le dengue pour outil que le bango awa bien que timolité que nanga bunayo na bongandanga banzela ezate otamboli na basu kilote Félix Tshisekedi azala entouré na banani pour tout moni ba détourner ba millions belé na mandat 5 ans oyo. IGF et depuis mingi bien que et soukara na mopeka na ba dénonciation. Et faire madame Ouya raté qu'est-ce que l'État retrouvera. On a dit cette fois-ci, Félix doit collaborer avec qui pour tomber l'amour. Ce qui est vrai, c'est que en tant que coordonnateur national et à plateforme, na autorité morale na biso na président regroupement, tozala na notre cahier de charge où to présenter Mokonzi le moment venu. Mais à titre personnel, la routine de la président de la République, un petit message, avec tout le respect. Excellence, Monsieur le Président, s'il te plaît, omi privé na bateau et belé à Makasi, likolo ya ba rapport triqué, likolo ya ba messagerie triqué, ya bateau yo baza ko cloisonné yo, en détruisant les autres qui ne peuvent pas t'atteindre. Place wana Nzambe apesa yo bwanya ya koluka méthode mosusu. Soko ozalaki juriste na ko proposer les contradictoires. Soko moni bazo funda moto mingi, excellence Monsieur le Président. Ça la surprise. Benga moto wana na bureau na yo. Vandisa bato bazo funda ye. Fais-toi ta propre opinion. Oko bénéficier
na efficacité ya bato ebele balingi yo, mais comme bafréquentaka yo te, baza chassé na ceux qui sont dans ton entourage, bazo consultaka bato wana chaque jour, mais bayebisaka yo te ke solution tozwi euti na bato wana. Nzambe azomona ngai na sengi yo eloko wana mokonzi. Ozolanda émission yo yebi valeur émission yo beta kango tango il fallait. Lukaka nano okuta na bato bafundaka mingi. Na bafundi bango et fais-toi ta propre opinion. Si tu fais ça, Excellence Monsieur le Président, Nzambe akosunga yo, moto yo olingite asa na yo, tant mieux, mais tu le fais avec on âme et conscience. Et puis moto alingi a manipuler lecture, il y a des phénomènes sociaux ba fait au kangaye aux ongisier na place na. Ngana ina tuna mo répondre kité. Est-ce que cette fois-ci Kadima ko publier ba député baza réellement? Il a intérêt. Monsieur le Président Denis Kadima, tu as déjà réussi les paris. Nous avons eu une élection à Bisso et ça s'est très bien passé au Congo. J'ajoute au Congo. Tous qui na Belgique. Mais continuer la transparence na ozana. Parce que ce qui n'a parlement national, na l'Assemblée provinciale, toké koti aba illégitime. Ba article 64, ba article ce qui nini et que dysfonctionner ba institution. Ce sera un feu de paille. Moto a gagné, puis ça a chance à siège. O a gagné te, ils a destin a été à cause de l'eau comme sous soit ça. Bisopé ba candidat. Totika ko ça la pression na seni. Nzambe a inspiré ba konzi a seni na ba konzi a république que bato ba ko siéger et à la reflet et à volonté populaire. Ce sera la solidité du régime et à législature. Voilà, merci. Et monsieur Sili, voilà juge magistrat. Makamboana je crois que je ne suis plus juge. Parce que malheureusement, on a déposé mise en disponibilité dans la Cour du Parlement. Mais Batouana, Bakendeke commémore la présidente, ouais, c'est donc, non, je respecte. Non, s'il te plaît, Gilles. Réseaux sociaux, Gilles, calme-toi. Soki Moto a déposé lettre et a mise en disponibilité. Soki Aza magistrat, Soki Aza fonctionnaire, loi électorale est claire. Azan a besoin, il y a décision, il y a prise d'acte, il y a prise à conseil supérieur. Ça opère immédiatement. Le 26 décembre, moi j'ai déposé ma lettre de mise en disponibilité. Le 15 mars 2022, on a côté Parlement. Le 8 août 2022, le président a mis sur ordonnance Naza déserteur. C'est une erreur monumentale. Mais comme c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et puisque position dans la magistrature, je n'appréciais pas ça, je n'en fais pas un problème. Mais c'est une erreur grossière. Merci. Alors, donc Congo Ango et Zakaraboui. Dans ce Moutou, Alingi Abomayo a profité de la position à induire un grand responsable en erreur. Mais je ne m'en plains pas. Ange Kassabe, M. Sylvain, il y a 30 secondes. Vous avez la caméra, message, il y a l'élo. Il y a Souka Kotoka Bona. Maman Fifi Masuka Longoni. Encore? Je t'adore, ma mère. Tu es une dame de fer. Président Kadima, Kitoko. Na Congo, au relevé défi au Mobile. Bonne chance, na Félix Tshisekedi. Population alingi. Calmez Zala, ceux qui va proclamer l'élection, bisogno soto soutenir ba osala naye ba fungola mitema ba tika ba kuba bo ba osala na été ba mieux occupé na ba activité na bango parce que la République est un. Chaque fois que Tobe Bisaka na le 20 décembre 2028 to kutane suna makambo. Allez.
Merci à vous, Ndeko Joulou, Ndeko Kadhafi, Ndeko Flavien. Nzambe abatela biso. Bonne chance à nous. Que les meilleurs élus remportent. Alors, et c'est là qui plaisir. Et pas d'habitude à Boyamba, le prof Noël Botaki, le Boyebi. Ce que Boyambi, prof Noël Botaki, le Mathiezaka, Yabikouma Makasi. Merci. L'équipe technique. Fabrice, merci. Ange Dide, merci. Merci. Nange Kassa. Mbote na Sylvie Bongo, place aux Ali. Mbote Norma Solange Kouale. Sokin Zamba Lingi. Ngai, prof Noël, Laurette Mapouya, Flavien, Tokuta na Parlement. Bouti Karama.